Magazino yeah. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Boulukite Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire, toi on a tant envié parce que Kin et l'équipe partout et l'osako et liboso ambongo mosanto azate c'est Lyndon Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kutanango check Ovandi. Bote Bakino, bienvenue à l'édition à Mongola Lelo, mardi 9 juillet 2019. Dans l'édition, on a prévu Sabino que sécurité et intégrité territoriale. Il y a République démocratique du Congo et Tikali Loko, la priorité. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a qui défendre Kuna na 33e sommet de l'Union africaine, la Niger, Sengel Bouebake. Sommet en haut, il y a beaucoup plus masolo. Il y a libre-échange et circulation économique en RDC. P. Bolanda. Il y a une image, il y a presse présidentielle. Dans commentaire, il y a KNB. Plus de 4000 délégués peuvent inviter Bazalaki na Niger na Niamey pour na kosangana na 33e sommet il y a Union africaine. Plus de 32 chefs d'État, 100 ministres, Bazalaki wana pour na kosolola makambo o etali zone il y a libre échange na Afrique. Nzela ezana no Moulayi ndenge président égyptien président en exercice ya Union africaine a souligné qui président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye ko bakisa lisusu que au-delà ya nyonso oyo ezali kosalema question ya paix ya sécurité nde ezali prioritaire na masolo oyo pour makambo nyonso bazali kobeta ezala malamu ayaki lokola babate kasi a participé ki makasi na ba travaux boyoka ye. Je reste très optimiste. Je suis d'ailleurs moi-même un militant engagé de la cause, mais il y a beaucoup d'objectifs à atteindre d'abord. Tout le monde semble disposé à avancer, mais le vrai problème pour moi, c'est d'abord la paix et la sécurité partout. C'est un objectif que l'Union africaine s'était fixé pour 2020, mais je crois qu'on n'est pas très bien parti pour ça, pour l'atteindre. Mais moi, j'en fais vraiment une priorité. Il faut d'abord pacifier tout le continent, mettre hors d'état de nuire toutes ces bandes armées et mettre fin à tous ces conflits interethniques, etc. Et ce n'est que là qu'on pourra penser maintenant à cette zone de libre-échange, à son effectivité. Mais on a encore le temps. L'objectif, c'est 2063. Marché Oyo, il faut, et comme effectif, d'ici à 2020, Oyo Masolo, il faut banda déjà, pays Afrique et Sangana, comme Atakokita en Afrique et comme libre paix, économie, échange et salamakitoko. Avant, il y a interview numéro 1, il y a des Congolais nyonso, Azalaki révolté sur injustice et salamaki entre RDC contre Madagascar na Coupe d'Afrique des Nations. A Betty Loboko na Mesa pe a sepelité ndenge ba anula ki de penalty na biso. J'ai été très révolté. La RDC a très très bien joué, mais nous avons été victimes de l'arbitrage. L'arbitre nous a refusé 2 pénaltys en bonne et due forme, et ça c'est inacceptable. Mais bon, c'est le jeu. Que le jeu continue. Yaboyena Nezalate Mokondi. Oyo azali komema ba préoccupation pe desiderata ya ba population na ye na niveau ya likolo. Président Félix Tshisekedi Tshilombo asi akomaki Kinshasa depuis lobi na après-midi. Musala kitoko. Boende zalaka.
na basango mosusu esengeli boyebake lenteur ya sortie ya gouvernement ezali koinquiéter peuple congolais pe mingi parmi bango bazali ko se laisser na ba rumeur yango Doudou Douglas Tulengi a éclaircir sous ba polémique wana eko sala pasi mingi parce que peuple congolais azala pesé à la calme bakombo wa noso FCC batindaki ezala ngambo ya cash ngambo ya FCC ya de no o mokonza mboka boyaki batomé ba ko sala te parce qu'il y a des gens oyo baboma bayiba bazana ba sanction libana ya mboka comment expliquer batomé baza ministre bako diriger gouvernement na biso donc raison pour laquelle mokonza mboka amaki azongaki na pourquoi ne azongisa bakombo wana batwana ba revoir ba liste wana parce que bientôt là tout vraiment sika wa ilunga iko kamane moko ilunga les seules majorité et sa population oh bazana ko faire sa fati eza ni FCC eza ni cash mais mokonza mboka na elonga de cabinet vite caméré bazana base o eza sima na bango quelque soit nyonso ba ko sala l'Assemblée nationale nyonso ba ko sala na kati ya Sénat mais population a soutenir mokonza mboka et kotika ko leka jamais azana soutien total ya population soutien total ya bana changu mabele mame ba soutenir mokonza mboka na Assemblée nationale ba signer le combat ba signer le kwana avant ezala en vigueur pour mokonza mboka après guerre yango et kozala ndeni et puis mokonza mboka zana majorité absolue o eza peuple da simanaï eza ni cash eza ni FCC eza ni lamuka mais eza ne population o esimi fati toko bana basango esengeli boyeba que depuis 1 mois et demi toko bakaka na basango esengeli boyeba lisusu que depuis 1 mois et demi depuis président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo anoma ba mandataire na SNCCPG Kamine nanu babanda musala te pour jusque là ministre ya portefeuille azali kobela moyen exécution et salama ezalité maître Basile Poyo oyo azali cadre ya UNC a épinglé quelques points pour na ko apaiser ba congolais. Dans une époque, il y a un changement. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na mboka Vital Kamerhe, directeur du cabinet. L'époque a déjà évolué. Le président de la République a signé une ordonnance et à bonne et de forme. Et il faut s'appliquer. Atika biloko wana po toyebi ndenga zawana kala mingi tazo tomber na ye. Olia kota na histoire, yazo linga babosa na ye na histoire. Est-ce que vous comprenez mambo sala? Si il faut que ordonnance les cas, yo zoloba o nazoyate pour nazobela. Donc biso république to komando c'est la mutu azobela. Mais aja na mutu na ye gouvernement soke bimi a obimate et puis poste wana eza ya papa na été eza ya maman na été ordonnance et kozala appliquer pe ezali applicable. Ce qui fait ça na même misité melanoma qui Albert Yuma comme premier ministre. Ce qui fait ça na même misité melanoma qui arrive comme premier ministre Bakissa. Ce qui fait ça qui président na même misité mais le gouvernement est si bimi. Muntu oyo azo sala ke gouvernement bimate ezali fachi parce que batu oyo batindala ki biso côté à FCC président Aboyi Bango azana posate batu oyo kala oyo bazala ki sanctionner bakamambo kamabe bazonga lisusu po ba ya kopakola biso busoto wana fachi Aboyi yango de deux eloko mususu ezali eke ndenge zawana ba ministère régalien nyonso ezali ya président ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ezali bongo donc makambo nde oyo ezo bloqué yango wana fachi azoboya bato wana soki azalaki na même mise te mais le gouvernement esebimi comme ye ndaka la même mise gouvernement ekobima ntango bato oyo bakouta na ngambo ya FCC bato wana bakosepelisa mokonzi ya mboka nde akotia signature. Décision Oyo ezomaki le 4 juillet 2019 Oyo na conseil ya ba ministre pour la kosenga ba kolo terrasse pe babar que sengeli ba ebake désormais babar ekobanda bongo kofungwa ma 18h pe kokangama kaka na 23h na yango peuple congolais apesa ki point de vue na micro ya KMB. Quelque part c'est normal mais pour bateau bazoteka masanga ça manque à gagner pour nous puisque va foutre la taxe na bango
Mais par rapport à la décision, par rapport à la comédie, la uniforme, tout cela, on va dans décision pour un peu normal. Pendant moni pena onga na loba suite. Potala mboko onde za donde to abeto lembi to bae. To apo sape biso pe to vivre ne ba tumsunde ba vivre. Mama ba eli ko loba te ka so na so na mboko te na ke ba ndeni. Fola za la mboko pe pola ke la ba. Siko musano ezati so na ba na ke ndeni bo sote mama page mama ya baba mama mboko no bolandeli yango te bobanda no mama mboka so mama mboka ya normal ba pe to okipa ngo te yo so na mbongo na uti garage na ola okena na palais na luki molo na ngo dami na ko kene mama ba distraction nga ke bulo na zelo te na bakanda na zala posadi na ba na fana beta na débuter na 2500 allez na ko motiver mama mususu Kongo misale zali na tout ça musana ngapone se bana ngai ba mela futa bandango na ngai ba travailler na ngai ngobila abza ngo mena bina ngai oban tu vas dire avec les peuples d'abord ngada peuple d'abord tu ko forcer na tirete tout cas présent fachi ba sport a pesibiso bana nae bandego nae mbogo zo bonga tanto ko bonga to ko respecter loi ya baba au camp décision azui ezama impossible amo to zana on attend elanga terrasse est à 18h et Grama 23h. Tout ça, nous avons manqué à gagner. Aluka, ça va. Mais c'est Makamose Bela Sanambokao. Aluka, non, Abunga Suzuki qui chasse ça. Abunga, non, Koune Silate. Tano, chaque jour, on a bandana, Kouna et on surtout. Alana Makama Kouna Nanou, Alana Makamose Bela Sar, Atrano, Bisoa, Baba Topema, Topana, 18h pour 23h. Tout ça, ni. Na makambo etali santé Seigneur Boyebake, occasion à ne pas manquer, mutuelle de santé de bonnes œuvres. Azali couper sa possibilité na mutu nyonso aya kozwa. Soit complet à partir d'abonnement il y a $5 kaka ya pamba par mois en tout cas pour l'éclaircissement dans les commentaires. Mutuelle de santé bonnes œuvres ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois ya pamba. Consultation générale, consultation spécialisée, ba examen à laboratoire, ya contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, pe ba soins ya bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, par église, ainsi que par responsable fidèle, par école, ainsi que par responsable, par enseignant, par élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Osalaka nani musala ya motard, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK, ils ont ouvert pour la maintenance pourvu qu'ils aient la minorité. Ils allaient dans la catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso, ils ont ouvert dans la maintenance, ils allaient abonnement il y a, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation, ils ont la consultation pas un généraliste et pas un spécialiste, dentiste, maladie représentée, on a droit à premier soin et puis on a droit à conseil d'examen. En souscrivant à partir de $5 ya pamba par mois au Biki Silibotanayo, ou éviter des dépenses improvisées, paie aux 8 contrats. Il y a des soins de qualité. Pour les informations, les canasièges et mutuelle de santé bonnes œuvres, na numéro 12 et avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, Okotu na Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77
26 599 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé pour Djevo. Talandenge mabota na biso ebiki. Makambo santé, Dr Eric a expliqué la différence entre AVC hémorragique et AVC chimique et APC la prévention nini. Montenir ce seigneur pour éviter AVC. Normalement, même tous les études, normalement AVC c'est demandé na biso à tout le monde. AVC est mingi awa dû ya apport ya ba régime alimentaire plus occidentaux. Pour ça qui va demander ba mindele. Et maladi on est comme mingi pas biso wa dû ya ba régime alimentaire parce que tous en a deux types AVC. AVC hémorragique ou est plus causé pour la tension. La tension artérielle, tout lié à la kip magie, la bloc belé la société, la goût, tout ça, ça nous apporte beaucoup de sodium, beaucoup de sel dans nos autos. Sel on a un ça la tension et mataka. Ce qui tension est l'équipe makasi na niveau ya ba misisa ya mutu est katanaka. Ce qui est katani et bimisi makila ba bengara AVC hémorragique. Mais au yami balé AVC chimique, ezali dû ya ba biloko tout lié na ba vivre alimentation na biso awa. Et tout le monde bonne vie, shawarma, frites, saucisses. Toutes ces histoires-là, ça contient beaucoup de cholestérol. Parce que les biloko te ba to ya ba AVC zamingité. So na memi on a bando moko ngana uta personne na botama ba AVC zamingité parce que ba besoin plus biloko naturel. Et si nous mangeons plus ba biso ba produits chimiques, yango zo causer biso ba AVC. Donc ba to ba kolanda biso pour éviter AVC du boso, il faut d'abord ko tika ko doser ko liaka ba biloko zo contenir mingi ba cholestérol et ko boma yo. Lolo bité, ils diminuer bomayo et puis attention ko éviter ba mungwa ba kip magie ba goût ko éviter ba porno so wana komelaka mai mingi ko saka ba physique mingi chaque temps saka moins physique o melaka moins mai et puis éviter trop d'alcool. Tout ça, au respect moi régime na yo, au comment qui a fait ce que je parce que avec ça qui ndokité, on peut éviter ça. Na masolo to beti na ba parents lelo na crainte d'être tout li bango ce qui est arrivé na kati ya foyer. Papa abimi na tango atiki monga biloko kolia te kasi est arrivé et comme 17h maman alinga kende église papa se présenter na biloko na sachet maman au kende église to pe kozonga olambela bana. Magazine Kinshasa na biso za malamu te pe ezalaka te eloko ya liboso osilisi nanu ya yo ndako osilisi makambo etali mobali bana obongisi esila mpo oke église même na baéglise bazoteya biso yango afa oye liboso na église obongisi no na ndako apres oye na église ce n'est pas ke otiki ndako na yo osali te otiki bana olambi te maintenant au précipité mbango qui est une église pour balobaki na zoto ya 16h 17h non c'est pas ça donc maman asala biloko abongo il faut atika ngo premièrement na bongo sino na ndako na ye après nous avons aké bongo sa na église ezala nde même ba pasteur bazoto ya biso bongo tout mona ngo ne peut pas sur l'année de l'église basi eza mama monsieur sozo wela pe atiki ne kolamba aké préférer akene église tandis que ndako pe abongisi pe na nous pété akene na église ti aye après bongisi ndako tandis que moi natonga mona bongo eza moi musa mesana ko 22h te musa mesana 23h te na bita biso pe to ko la pe to leva r wana te batika batala pe église nini ba ko sambela yeso yiki mwana aza ndoki ye mama ozui o chasser mwana o ve fouiller te kindo ke silaka kindo ke za maladi omoni liloba ya nzambe ezali moko ya très important na bomo ya moto tango mama na papa likambo ya ndaku eza likambo ya 2 personnes balobi te ke soko kokende église obongisa ndaku te mais tango tozolamuka oyeba yango ezalaka makasi ya njuto te ezali nzambe asali grâce na grâce ya nzambe yango tokenda koremercie ye na kati ya etonga na ye ozomona pe même na bible ezoloba ke place mibale
misato basangani nzambe azalaka kati na bango oyebi ke nzambe azalaka munganga munene abikisaka sako kozokisa nzoloko sako tobola tonga mais tolobi te ke kokende église kobongisa misala ya ndako te okoki kotala oyebi kolia eza service même aussi ni caméra eza service oyebi yango ti mais ntango ekomi na ta moko boye opesa mutu foti te okokoma ma miletre place miko po obosani akomona pe ta église ekoki nakokende pe ya mosu mpe na retu mpe na ya kobongisa mwana wana soki nzambe aloba akufa na kati ya bimanga botama te toyebaka ozomona nzambe wana aza nzambe agiste aza nzambe alokuta te amonaka kati ya mutu amoni mpe libanda ya mutu sepesa bino et proposer bino image oyo eza kosala buzz makasi na Facebook botala ndenge nini evoloko lai na musicien ya Jube pe Jube moko bazali koyemba nzembo mais boyoka nde bamonte evoloko bazali kobeta loko moko boye ya vie ya kala to banda yango bana kini bayokake non BCBG eza école de formation 2 fois te Come neka ya moibi yeah ngayo merci mille mais maman je suis quelque Mukula mesa papa na mama bakangi solo pangote po balile kinzela baleka kama solo Présent, sentiment ni nos alango para Nasir bana kin bosolanda boyoki donc pire via laxique donc talent donc eza botama nango eza na makilata ndenge nini via boaki pendant la marque mystique tina oloba te bomoni ga bino ba talent ba pire vie donc ebemango mais la race monter donc ninga na donc ebemango ma et si la race monter donc oloba troute no momoni ga talent via l'axi talent là pour artiste me soit la fabriquer mais via la fabriquer te dans la talent là donc il est là azali de la blague tu sais quoi bon ben t'es là mon boko voilà donc fidèle téléspectateur Pona kosuksa édition ya lelo avec Gaieté Bolanda bongo ndeko fumu ne pala ndenge yembi de vous congolais na lingala nyonso wana pona ko honorer kaka lingala comme étant langue nationale. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Kinshasa na telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi tombola elongi egumba makala
pona yango tokamata lolenge malamu bato nguya na mosala tokotonga mboka koleka na kimia mwana mboka yemba nzembo lokumu ya bosangani na yo mwa lolendo kumisa bendele na yo ya bosomi na yo Kongo mboka Kongo epambwama Kongo ya bakoko Kongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango tukumisa tona sanza motoba mokolo mwa moi mwa kimia mokolo mwa esengo mokolo mwa lokumu zala nenzengeneke ndai ya bosomi tokotikela bakitani na biso pona libela. Donc ndai ya bosomi o tokotikela bakitani na biso pona libela tokotikela bango kuluna te kokabwana te tokotikela bango lisanga peza ndai ya bosomi ezali nzembu ya lokumu ya mboka soki bayebisaka biso hymne national la lingala est-ce que biso tokososola te po balobi telema mwana Kongo lokola bazolo ba debout congolais na français est-ce que biso tozososola te soki bayebisaki biso yango pena na munoko na biso ke telema mwana Kongo bona ko telema pona sala nini pourquoi pas jeunesse congolais akoma pena suka pena ya kozwa bosomi na yeko po mabelo eza ya biso ndenge nini tozonyokwama po politique tozo salela eza kaka ya classe o ba memelaka biso ya kala yango wana po ingénieur bazo sisa na ista était importé tongeza importé singakourez importé soki oyebisi lelo ke bakoko nonde basala ki tonga po biso batu tokomaki na l'âge de métaux akobo yango po na classe yango te bazotangisa biso olobi lingala monoko mboka no babeti ofimbu bakonyo na bava est-ce que mwana na kata Angleterre bakobete pe fimbu po lobi anglais monoko mboka na bango na classe na bango je ne pense yango te ko salam to $10 na biso to $10 vaut combien de tchakou ya franc congolais ya mbongo na biso même mbongo pesa na boumbu tango bazolo batelema mwana Kongo. Esanga oyeba ke bozala ki vraiment ebele pona kolanda magazine Kinshasa na biso KNB ya le commune suka botikala toujours scotché branché pe bo s'abonner massivement na compte YouTube Kinshasa na biso et loko kaka moko ya ko retenir ezali ya koyeba que Kinshasa oyo et l'équipe partout magazine